Maman et Kobotelengie. Moi la ngai tu vas maman là ba belge yo posa belge on te souffrir Ensemble fois le Ketchou a moni maman naye après 20 ans. Maman ya le Ketchou a moni le Ketchou après 20 ans. Maman a tika le Ketchou. Le Ketchou a tika là. Maman a kende. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banda mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Maman et Kobotelengie. Moi la ngai tu vas maman là ba belge yo posa belge on te souffrir ensemble fois Bandeko. Bandeko. Ezali émotion ya kosakana te oyo le Ketchou na mama na ye bazo vivre en face. Le Ketchou na mama na ye bake kutana na ndako ya Tutoroba. Pe na bandeko mosusu oyo bazali ba camarade pe bandeko ya mama na le Ketchou. Le Ketchou akutani na mama na ye. Bandeko ezalaka maseki te. Mama na ye, ça fait 20 ans, banda atika le Ketchou. Atika ye comme mama te. Mais atika le Ketchou comme mwana. Bandeko, mama ya le Ketchou. Soki atika le Ketchou, ça fait 20 ans. Et la kisi, faut que soit âge. Ya mama na le Ketchou, moins 20. Soko tche âge, ya mama na le Ketchou, moins 20. Et tche, tangu mama ya le Ketchou a voyagé. Ozui, le Ketchou, âge na ye, o tche moins 20. Oye ko tikala, yango wana âge, le Ketchou azalaki nango. Alors, le Ketchou, banda abotama, oya bengaka mama, ezali oyo atika biso. Mama na ye, koko na ye, Siska. Alors, le Ketchou, akola, ndenge biso nyonso tokola, na ba mama na biso, ndenge tomonaka bango. Ndenge le Ketchou akola, ndenge amona koko na ye, mama. Amona ite ke koko, ayeba pete aza koko. Aye koyeba koko, tango aza mukolo, tango akomi mwa na conscience mukolo. Me koyeba ke wana aza koko na ye, pa ya le Ketchou eza kaka ndenge moko, pa na ye eza mama na ye, bazo benge sikoyo koko. Bazui yaya na ye, akomi mama. Donc, le Ketchou, affection, amour, nyonso ezali kaka na koko na ye,
mama na ye ezalaki toujours koko na ye. Elingi koloba boy. Soki batie koko na ye, batie mama na ye, balobi moko na bango pona Lekechu moko na bango akufa. Lekechu alobi nakopona moko te oyo aza yaya nanga, oyo aza mama nanga, to bien oyo aza koko nanga, oyo mama nanga na boy moko akufa. Soki balobi na Lekechu, soko poni moko te tokoboma bango mibale. Alors Lekechu akopona oyo akufa ezali mama oyo abotai. Tangu koko na ye azalaki pamba te Lekechu amour ya mama, affection ya mama ezala na mutu moko kaka. Siko Lekechu aza émotionné kokutana na mamane oyo. Pourquoi? Parce que Lekechu na mamane bakoma kosolola ya trop banda ba WhatsApp ebima. Basi basolola na bango pe. Mais affection ou bien amour eye à partir ya kosolola ya internet oyo. Amour ya téléphone alors étant que maman na ndenge koko akufa oyo azalaki mama oyo ye. Sikoyo Lekechu étiquette mama eza kaka elongwe na mama oyo azalaki koko na ye ezongi na mama oyo abotai. Donc Lekechu côté mosusu azo sentir bien azali orphelin te. Azanga papa na mama. Akomi ko sentir aza na mama. Po soki ndenge koko na kufaki na mutema asentiraki azanga mama na papa. Azakaka na bandeko. Bayaya na bayaya oya bengaka ba mama leki na ba mama kulutu. Mais sikoyo kosolola na mamane na poto na ndenge koko ne akei bayaya na ye abenga bango na Congo toujours bayaya makoma ko changer betiquette ya koloba na benga ke yaya protokoli mazali mama leki nanga na kanisa soki bolandi anniversaire ya Lekechu oyo eleka na site ya Noli Tambwe. Bokomona na anniversaire wana ave banda Lekechu tango présenta mama lekine aloba oya nani na benga ke yaya mazali mama lekinanga. Donc azalaki na deux sentiments. Siko Lekechu akutani na mama biologique na ye. Alors Lekechu batu bafungoli ba champagne ndenge bazolakisa wana. Balakisi ba whisky, balakisi bazolia, balakisi bazomela. Mais Lekechu aza koseka azoloba parce que Lekechu ayebo contrôler ba sentiment na ye. Bobo sanate Lekechu aza comédien. Lokola aza comédien ayebi ko adapter na ba situation. Siko Lekechu aza wana tango be émotion ezo trouver makasi azo ko contrôler te faut a maîtriser ngo asali ne comédie te faut maîtriser ngo na likambo mususu ata ya calme ata ya ndenge mususu mais a maîtriser ngo sans que batu bayeba abini na epete aseki na ete asali ne biloko équipe nationalité mais amemi yango na ndenge moko oye moko ayebi modèle azomema. Yango wana ba mama kutu si bokoli
bana basi oya mokola lelo ozwi zemi oboti na 16 ans ata okokobokola mwana yo te me zalaka mingi na mwana na yo soki ovoyage babali yo koyoka soni te okomi na poto po mobali wana oyebisa ye nalobaki ke nabota te me nabota leki na nga wana azaka mwana na nga okokoloba soki pe oloba ke obota babokolaka ye eloko ya liboso soki oza na poto luka aya po na mokili oyo na awa na poto eza pasi mwana mwasi abota atikaka bana na ye to mwana ne surtout soki aza ne moko akolaka kaka na Afrique ata kutu mwana ngo alalaka nzala te mama oyo abota aza kaka na mwana ne moko wana abotaki atika ye bongo na Afrique en tout cas na baoyo bazalaka na bapapie te bazalaka na mikanda te basalaka tu bana na bango baya oui basalaka tu bongo mwana na ye aya mais nayebi te pourquoi mama ya leketu asala te lelo oyo atika mwana soki na 10 ans soki na 9 ans soki na 11 ans po leketu aza mwana moke leketu aza ba aji moko na Cynthia Wadol yango pe boana komona baza kokangama mingi yango pe boza komona Cynthia Wadol alingaki leketu mingi po Cynthia Wadol akomaki même amoureuse atombaki même amoureuse na ndenge ya kosakana te ya leketu bon wana eza chapitre mosusu leketu mwana bango wana balobi mama na ye azalaka belge bango nyonso bavandi wana bazwa banationalité soki leketu aya te eloko ya liboso mama na ye meme na leta adeklara ye te po soki mama na ye adeklaraki ye meme na leta tango kaka mama na ye azwaki mokanda leketu mwana alingaki koya na compte ya regroupement familial maya te bandeko bakango ezali ebele ya leketu tozoyeba bango parce que aza journaliste chroniqueuse ya monsieur le noir soki toyebi yango po aza chroniqueur journaliste ye kutu monsieur le noir tango kaka mama na ye tango kaka ye kodécouvrir mama ne ayalaka na poto balobi na yango na famille tango azongaki Angola mbala moko akomi mbala moko na France pai mama ne azalaka pe mama na ye akosa mobali abala ke abota te bon monsieur le noir aloba bongo te aloba donc bakoko bafamille moto balingaki mama donc mama ya monsieur le noir bayeba te abota donc mama ya monsieur le noir ti tango azalaki na zemi na quartier bayebaki te aza na zemi ti tango abotaki na quartier bayebaki te abotaki donc elingi koloba na mutu atiaki ye zemi ayebi te ke atiaki mama ya monsieur le noir zemi soki ayebi seke fo azala membre ya famille soki aza membre ya famille te atikala koyeba te alors monsieur le noir ayebi yango tango
koko na ye mpe kaka non ye mama kulutu ntango mama kulutu akufi pai baya koyeba ke Monsieur Lenoir mama na ye wana aka na poto ekokozala mpe membre ya famille te ekokozala mpe ntango mosusu papa ya Monsieur Lenoir mobali ya mama kulutu mpo toyebi mibali ya mama kulutu babotisaka bamama leki baza ebele na bafamille ya bato ebele bazali meme nga nayebi mutu moko nakanisa mpe akokozala ya famille na biso to aza ya famille na biso te me nayebi naza kobenge mpe nayebi te soki nani obie noko oyebi boye abota na mama kulutu bana misatu abota mpe na leki ya mwasi na ye bana misatu libala kute kufa ntango eyebana mpenza mwasi ya liboso akenda na bana te akenda atika bana leki na ye sikoyo abokolaka bana yaya na bana oyo abota eza histoire vrai bana yango mpe lelo bakoma mikolo baleki le Ketchu baleki Monsieur Lenoir mais histoire wana bokotikala koyeba yango te bato oyo bayebi yango bato ya famille kaka mpo bocomprendre ndenge moko baleki Ketchu papa na ye ti lelo toyebi te tokotikalaka mpe koyeba te Monsieur Lenoir papa na ye toyebi te tokotikalaka mpe koyeba te na miniti oyo mpe makambo yango ezosalama na bato oyo mpe baza na poto na bacomédienne na bato oyo baza na politique na bachef ya bakompagnie na bato ya bisika na bisika ebele babotama bakola na situation ya le Ketchu mwana ya situation ya Monsieur Lenoir ya situation ya nani lisusu ya baCarmen Odia bayebi batata te bakanzaki tata mosusu wana ya bango me aye te bato baza ebele na mokili onkolo mama ba belge mwana so pepe eza ya kobeba tozobebisa kana mela pona mwana ngai tozomela le Ketchu aza la famille ba boss mama kobotelenge mwana ngai okuti ba mama na ba belge yo poza belge on peut souffrir ta Ensango foi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. On a chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.